Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino na lobaka na bino toujours que musala o na sala kango partout ezala na Congo na Kinshasa ezala na intérieur ya mboka na babisika ebele ezala tangu toyaka na poto toyaka kosala musala soki possibilité ezali pamba te toyelaka kokanga ba photo te na ba monument kokanga ba photo soki wapi kosalaka publicité ya ndenge tokolia malamu wana etali biso te bien que mikolo oyo ezala ba émission tokomi kosala yango ka sous réserve po tala kaka ba signature ekomi sous réserve moto alati alobi na lati sous réserve moto azo gérer sous réserve tosala pe ata ba émission yango sous réserve parce que tokosala boneza rythme ya mboka na biso makambo elobama ki trop tolandi pe mwana mboka Lambert Mende Omalanga na point de presse na ye alobi ba mwana mboka Mbusa Nyamwisi bakozonga na bango ba Roger Lumbala bakozonga na bango Moïse Moni de la Kalamingi takobima tango pesi a répondre na baka emblématique oyo bapesaki kuna na dialogue ya 5 oyo tondimaki te ke kokaki kosalema po même kodio alobake pas question de deuxième dialogue, il n'y aura plus de deuxième dialogue mais abosanaki ke azaki koloba sous réserve mais nangonga oyo bandeko nanga eye kosalema basango basali effort dialogue salemi na sima ya dialogue ya oyo ya rencontre ya Kanchachi ya Oya baye ko signer d'accord mais mwana mboka Lambert Mende lobi ezana bakami baletikali moko ezaya mwana mboka Jean-Claude Muyambo na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bango mibale masumu basalela ekolo l'état wana tokoki kolimbisa mais masumu basalela ba individu wana tokoki kolimbisa te parce que taliban on a ba individu balobi makambo lokola makambo akoteka bandako ya batu makambo akoyiba bandako ya batu wana bakolo bakende ko négocier bongo likamu na bango esila maloba nanga te maloba ya mwana mboka Lambert Mende Omalanga Moïse Katumbi condamné na sima nango to yeko yoka nungu ba condamna ye pona nini ya solo to ya lokuta est-ce que tellement que masolo pe ezamo ebele ezali kolobama yango tolobi na passage na biso na espace Schengen tika to koma Paris to luka mama oyo akoleka na ba média to éviter ceux qui manipuler ceux qui conscience na ye ceux qui lokuta to éviter biso pe to tuna ye mo mutuna moko to mibale to koka koyeba mbote mama mbote ndeko Eliezer mama kombo nani kombo nangai Ramazani Wazuri Chantal naza présidente à tribunal de paix à Lubumbashi Kamalondo à Lubumbashi Madame Ramazani Wazuri Chantal présidente à tribunal de paix à Lubumbashi Kamalondo tokutio na poto oye vacances oye ko profiter moi malili ya hiver toye ko sali te beaucoup tinga na poto au fait na ye vacances te eza kolanda na makambo oyo elekaki na mboka na biso donc elekaki na Lubumbashi autour ya procès ya Stupis contre Moïse Katumbi na tango ya procès wana na loba dès le début na enrôlement kaka ba problème ebandaki ndenge na lobaki ke na début ba problème ezalaki ba menace ezalaki na katikati menace ezalaki na suka menace ça veut dire quoi na début wana tango kana zui dossier ya Moïse Katumbi na lakisi yango avant kuna la sango chef nanga déjà ba ebisinga ke non ezali dossier eza dossier sensible dossier ya chef de l'état dossier ya Kalev Mutondi administrateur ya ANR na yeba ki yango ndenge nini po ye moko kamukuni azoloba tango azobengana nazoki na présidence azobangisa na début kaka kam nani batone kamukuni azobangisa do na début wana kaka déjà nanu kaka bazo enrôler dossier assez abandi déjà ko bangisa ke non eza la présidence de la République eza ya Kalev Mutondi eza dossier sensible bozela nazobenga bino lisusu nakena na présidence tango na moni ndenge wana lobi te nakoki kovanda boye te esengeli ke noyebisa chef nanga ke dossier moko ekoyi awa eza dossier ya Moïse Katumbi ex-gouverneur ya Katanga nake mpe koyebisa premier président nalobi dossier ya ex-gouverneur ya Katanga eza wana bi sala boye salelanga photocopie ya dossier yango bongo yelanga ekoleka mokoni nga be koleka le 20
sikoyo il faut kokende kosignifier abi nanga ça va bakende signifier kosignifier nano ezalaki mpasi mpo Moïse Katumbi azalaki na Lubumbashi te donc esengalaki bato nani oyo akokende osignifie yango na commune mpo soki asignifie yango na commune nde biso sikoyo tribunal tokozala saisi soki commune ezwi mokanda wana mpo yango nde kopesa yango na Moïse ezalaki ya matière pénale nde esalamaki ndenge wana ekomi sikoyo avant kutu audience ebanda déjà premier président azalaki agité kopesa bainjonction opesa nanu natala nanu soki procédure yango eza ndenge nini lokola ye moko aza te na mati na dossier atali abinanga te ya komonanga lisusu na ntongo esengeli yo moko nde oprésider audience wana nani azo wana premier président ako d'appel ya Lubumbashi Paulin Ilunga Tanda abinanga esengeli yo nde oprésident ngo po eza na bakoya na donner acte mais donner acte wana esengeli te ondima ngo bakoko soulever ba exception pe kondima te esengeli ozwa dossier wana délibéré comme ça kozala condamné par défaut donc ozwa délibéré wana sikoyo azo donc apesio déjà ba directive ya kolanda wana ezaki eza samedi eza pe lundi suna moni na tongo na sikoyo soki totali malamu kolanda na ndenge aza te ayena kende ko poser problème na ndenge siko aza te ata commune bazongiseli biso ya note ke bapesaki ye habité loi elobi ndenge wana te bozwa yango kaka bose déclarer saisi na bi siko mpo na donner acte alobi donner acte kokipe yango te okotala yango neti omoni te kaka nabi abi ata bapesi yango na audience abi nanga kokipe te ça va ekomi siko lundi namoni ye na ntongo ayaki tongo ngape na yaki tongo namoni na dossier alobi kende osalaka ndenge wana nazongi na bureau nazozonga boye kamukuni batoni kamukuni aye ntango aye na bureau yango wana nazoloba esenge bato bayoka malamu ntango aye na bureau ayaki kopesanga basivilité te ndenge azoloba te ayaki kopresente nga basivilité te ayaki mpo ayebisanga ke etala dossier parce que abandaki déjà kobenganga bien avant kutu akoma na Lubumbashi eza dossier eza sensible dossier wana il faut kozwa yango en délibéré ye batoni kamukuni azalaki na Kisasa azali na Kisasa ntango azobenga yo wana ona ke présidence ainsi de suite ouais siko ntango aye na Lubumbashi na ntongo avant audience en principe okoki koya na bureau nanga te ye azoloba ayaki kopresente basivilité non aye ntango aye nazongi na bureau abandi koyebisanga ke non esengeli kozwa dossier wana en délibéré esengeli kozwa yango en délibéré ngabi mais ekozala makasi ekozala pasi mpona kozwanga délibéré abi nanga te okozwanga kaka délibéré tokei tokoti na audience lokola déjà tozalaki na badirective ya kolakisa ke dossier wana il faut tozwanga délibéré tobandi tobengi audience baavocat ya stopiste bazalaki wana bazalaki ebele na kati ya sale baavocat ya Katumbi mpe bazalaki wana basoulever un problème sur la saisine na tobalaye yango mpo déjà toza na badirective na balaye nyonso tout bon bamoni ke na balaye nyonso baexception na bango nyonso basoulever balobi ke non d'ailleurs nani saisine ezalaki malamu te nakipe nanga te nayebisi bango kaka te saisine ezalaki malamu donc nalakisi bango kaka ndenge wana après baye kopesa donner acte ntango bapesi donner acte donc basuspecte tribunal na biso balobi tribunal na biso esengeli te econnaître likambo ya Moïse ntango wana bapesi boye totala nini na baninga lokola déjà naza na directive ke il faut nabwakisa yango il faut koluka siko ndeni na kobwakisa yango oyebi ke na audience kutu natalaki ata kotala donner acte yango te baavocat balobi me donner acte oyo ezalaki signifie na greffe sikoyo awa biso toyoka kolakisa oyo lisusu eza déjà signifie yango mibeko elobi nini loi elobi ke ntango bazopesa kaka donner acte boye baye baavocat bapesi yo kaka na audience yo kotala yango kaka okosursoir mbala moko oza na likambo kosala te okotisi kaka osursoir okopoursuivre lisusu audience te me ngai nalobi na kozwa yango te en tout cas ezalaki mbala liboso omona ke tribunal ape
eboya donner acte natali ministère public lokola yepe azoki ba directive yepe moyen aloba likamba donner acte wana ezalaki te yepe alobi kaka te tokozwa yango te tokotala yango te malgré ba exception basolevaki ministère public pa alobi tokotala yango te fo kaka to continuer na audience bon babi ba avocat ya nani ya Katumbi Moïse Katumbi balobi mais bon sikoyo esengeli opesa biso même une courte remise pour client na biso akoka koya ko se défendre ngalobi ça va courte remise biso to kopesa bino te d'ailleurs lokola eza infraction ya faux et usage de faux eza punissable depuis les 5 ans et les 5 ans plutôt tokoki kopesa te parce que ils ont nécessité représentation te ezo senga ye moko aya lokola pe azate bokende kaka tokoki kosala autrement te bango pe bakendeki pe te batikali kaka na kata sala nazwi kaka na nini wana na nzunzu kaka nayebisi kaka banani lokola nazalaki nazwi déjà bamitindo ke ifo nasala bongo nazwi kaka napesi parole epai ya ministère public te epai ya parti ya stupisi baprésente bafe babandi koprésente vraiment sale ningani balobi ezalaka te naokipe te nazala kaka wana nazokipe te sale ningani mpenza makasi donner acte toboya yango babandi koprésente bafe moi lokola ezalaki kaka bongo topose kaka quelques questions kaka mpona tosila na kaka ministère public aloba biso tozango kaka délibéré ezalaki mpe kaka bongo donc topose kaka quelques questions ezalaki ndenge nini tala ezalaki babandi koexplike bafe ndenge ezalaki makambo ndako certificat acte de vente et tout tozwi kaka dossier en délibéré ntango tozozwa dans dossier en délibéré eloko nini ekomaki kaka wana basi batindaki déjà photo na nga na internet ke nga na condamné Moïse boye na boye kaka wana kaka nde nazalaki so bazoki yango ndenge nayebi te bamoko premier président ya cour d'appel place wana kaka na kati ya audience ntango ozwi affaire en délibéré oui bango basi batindaki déjà photo siko bato batindaki photo mpe nga mpe nayebi bango te bato bakangaki nga mpe photo nayebi te ntango premier président abengi nga na mati na suspendre audience wana il faut koyoka place wana malamu donc nasi nazwi dossier en délibéré ya Moïse Katumbi na suspendre audience premier président abengi nga na suspendre natiki bavocat wana nga na mati likolo ntango na mati likolo mpo tribunal na biso eza kaka esika moko na cour d'appel biso na se cour d'appel likolo na mati likolo ezalaki mpo nayebisa nga nini ezalaki mpo ayebisa ngai oyebi te oski ozwanga délibéré na bino azwanga délibéré abi oyebi ke chef de l'état azolanda dossier o malamu aza awa azolanda yango lokolo so ozwanga délibéré baavocat ya Moïse Katumbi bauti awa mpona kosenga bolandanga malamu mpona kosenga réouverture ya débat baye kofunda yo awa lokola oboyaki donner acte balobi réouverture ya débat mais kondima te wana eza sur détail mosusu donc kondima te wana moto azoyebisa yo eza premier président kondima te Paulin Ilunga abi nanga kondima te donc yo zonga lisusu na audience yebake chef de l'état azawa azolanda audience wana nakei nazongi nayebisi baninga ke awa chef de l'état azolanda audience oyo et puis balobi na biso po alobi nanga ke non esengeli ntango nasisi audience susu namona ye ntango nasisi mpe audience nake namoni ye lisusu wana nasi na suspendre na continue siko bacause mosusu ezalaki nasisi bacause wana après nake namoni ye lisusu wana asa ayebisinga déjà ke non bakonini bakosenga réouverture ya débat kondima te mpo soki basengi réouverture ya débat elakisi nini soki o réouvrir débat bakoya lisusu kaka na donner acte wana bakotisi comme ça basuspecte bino lisusu bokokonaître yango te mais lokola bazalaki na posa kaka dossier wana tozwanga délibéré mpo bakondamne Moïse yango na balobaki na kaka ifo nazwa yango kaka malgré babiloko nyonso ekoleka il faut kaka nazwa dossier en délibéré mpo taki nano osi dossier en délibéré te moyen opose baacte ebele ozala te nde namoni ye ntango nga nasilisi audience abi na ngai dossier oyo eza donc ordre ezali ke esengeli ezala prononcé lobi ekozala prononcé lobi nani greffier kutu azongiseli biso na dossier te
est-ce que ozomona makambo ndenge ezali donc na ndenge greffier asali makambo ndenge ezalaka te donc tosali dossier lokola on dirait en matière de flagrance donc tosambisi les mêmes jours car il faut konani kokata likambo wana sikoyo toke ya violation de la loi eza ya violation ya règlement ya biso cour et tribunaux et parquet soki ezaki bongo esengelaki na audience kaka même nalobaki non lokola tozwi yango lelo tozoprononce lobi bongo ya boya koyoka sentence ndenge ekezala tosalaki yango te mokolo wana azobenga ezala na butu azobenga premier président azobenga batonyeka mokuni ye mpe abandi lisusu kobenga mpo il faut kaka ezala prononce donc bamenance kaka il faut ezala prononce collègue na nga alobi te chef tokosala yango te nga mpenza naomona te ndeni tokokondane mutu wana nano toyebi te so tokondane na combien d'années wana tozoyeba nano te donc bozoyeba te parce que la loi n'a pas prévu parce que to bozoyeba te parce que bao bazopesa injonction na bapesi bino bambula ya kokondane te tozoyeba te mpo tozwi ntango te ya kotanga dossier ezalaka ndenge nini soki ozwi dossier en délibéré bopesi yango epa greffier abongisi yango malamu makambo baparti balobaki makambo so elekaki na audience azongiseli bino après bobandi kotanga okozwa yo otangi juge mosusu batangi mosusu batangi après nde sikoyo bokovanda mpo bodélibéré botala ke effectivement eloko boye nde ezali il faut tokondane ye obe tokondane ye te donc bavice wana nano ezalaki ya forme nasi nalobi yango nalobi baexception basolevaki tobwakisi donner acte tobwakisi eza déjà bavice tokoti sikoyo na fond bajuge bazwi temps te ya kotanga dossier volumineux na bapièce ebele tozwi temps ya kotanga yango te ye sikoyo abengi ye premier président abi na ngai yaka na dossier wana nakenda yango na bureau na ye wana azobenga nga banda ntongo donc nazopema te azobenga nga nyonso ti donc nakomaki na bureau nazobenga makaka donc nazwi ata temps ya repi te nakei abandi koyebisa nga il faut azala condamné na kuta abandi te nanu 5 ans abi te 5 ans ezala bien te tiaka 3 ans 3 ans nga kuta nalobi 3 ans nakobangana nabi 3 ans esengeli ezala natie 36 mois soki botali malamu na jugement ngo nga natiaka 36 mois natiaki 3 ans te mpo nabi 3 ans bato bacomprendre baa moko keza 3 ans abi nanga 3 ans esengeli afuta amende donc dommage et intérêt ya $1 million. Esengeli azala donc ezala sortie ya arrestation immédiate kutu na tuni na arrestation immédiate pona nini aza na domicile fixe akoki mapete aza pe na problème te comme okoki mela abitiaka bongo ndenge na lobi wana siko na zongi pa baninga na bandu ko esa bango iso totiaka mutu boye donc kokamwa kaka tozokamwa tozokamwa kaka ndenge makambo ezosalama siko nani yango akoprononce ekomi siko ntango akoprononce nde ntango makambo eye aza wana azalaki na kati ya bureau na ye na bamilitaire et tout azoba il faut boprononce kaka avant wana ye premier président mais avant wana nanu avant bamilitaire wana ya abengaki nga nayebisi nalobi bacollègue baolinga koprononce tabi nanga benga nani wana oyo azoboya tomati na ye pa na bureau na ye alobi bozoboya bino bozoboya kosala makambo chef de l'état bozoboya kosala dossier chef de l'état il faut kaka azala condamné wana mosusu kaka ayoki kutu ntango tozongi abinanga collègue abinanga chef de l'état mpe aza mutu ti ngai nakotia vi nanga danger mpo na chef de l'état nakende okondane kaka mutu innocent kaka boye mpo chef de l'état alobi aboyi kala kanisa azosala blage nazobondele kaka na biso tokoya kobungisa misala na biso nde bazoyisa biso tobatela bulo alobi en tout cas mare bana na ngai na vie na ngai en tout cas te ngai mikasi mutu akokobebisa vi na oye wana azoba soki osali te boye abi na boyi kaka na boyi ngala kanisa azokosa ngala totikali wana nakomi sikoyo nalukaka bajuge ministère public mpe po aya pasi donc ezalaki alikambo ya pasi kaka donc ezalaki pasi après ntango ngala mati kuna na epai na ye nde azalaki na bamilitaire alobi il faut kokondane soki okondane te soki boboyi kokondane ye bino moko bokopase na flagrance
vous avez condamné à 10 ans de prison. Puis vous avez révoqué Bino. Est-ce que vous avez ah, na lebi comme si vous boye, na lebi si ba collègue. Collègue na mususu ko to ata na lebi bonga kipe na été. Azui na ba 18h30 abimi na ye. Akangi téléphone. Na ebisi mokonzi premier président na lebi. Wa to sala. Premier président cour d'appel ilunga kama to sala. Ya grande distance ko to ye ata likambo te po nazaki ozaka direct na ye moko. Nazako ke na grande distance te. Nazako za po après il fallait grande distance. Mais nazo que même na grande distance te nazo mataka likolo pa na ye. Oui. Ayebi singa binanga luka e akomi agité. Luka e ngabi kasi nazo benga e azo yamba na ete. Nazo benga azo yamba te. Moninga la mususu kutu azo boya donc ezaki likambo poto signer donc il fallait ka ndenge ba forcer ki biso ko signer ko yebisa biso après benga biso kazo abinanga soki azo yate. Pesa ngai photo na ye. Pesa wana premier président. Pesa nga photo. D'abord, oui, ozo relater likambo photo na ye. Ba militaire o bazaki na bureau na ye. Bazalaka wana ou bien bayaka ka mokolo wana. Ba militaire wana azana na ba militaire na ye. Après ba mususu wana nga na ye bango te. Bazaki ka na bureau na ye. Ozo mona. Boko yoka suite kaka. Wana nazo exercice ko komona tant ba mettre en pratique nde bo mona parce que wana azana bango kuna na kati ya bureau na ye. Et puis tout le temps azaki en communication na ebité na banane. Ye moko premier président. Bon, après alors biso ki aboy pesanga photo na nde bisika ozalaki na lina. Biso ki azomona na te loko azolingo ya mbate pesanga photo na ye, pesanga adresse na ye, pesanga wana sana ba preuve makam na lo bana za ba preuve pesanga photo na ye, pesanga adresse na ye. Po na zoki adresse na ye na tindeli yango na testo. Donc naza na preuve. Ezateke nazo lo ba likambo ndire nazo fonde likambo. Nazo ba makam ndenge ezalaki. Naza na preuve. Na tindelier na bia bana na tulipie bio boy na tindelier abi na pesanga lisusu dossier physique na ye na kiti sumbango na bandi ko luka dossier physique ya collègue wa zala ki siko ama si ba bandi ko lenga e koma ndeli kama ko lenga na bisko awa eza siko ba ko condamner biso awa eza siko soto salite eza grave ya en tout cas mais anga pe na signer te donc ezaki likambo ya ko signer wana te biso nyonso to boyaki na biso ko signer mais contrainte morale ko forcer biso ba menace etikaki nini to sa nini na dès que tozaki wana to tie manzaka mais ça illégal faut toza même pas na nini donc toza donc tant tozo tia wana toza compléter pour juge pour asito signer il faut to prononcer toke na salle to prononcer jugement na ministère public azana to prononcer mais ya ko prononcer ya ndambo wana eza jugement te abinanga memelanga ngo na kesusu na lakisi abinanga na ebisi wana bozwi ndeko wana oyo akendaki akangaki telefone to bozwi ete wana eza le 21 tozwi na biso ye te akangi penza akangi tokomi biso nyonso tokolenga ye mpe azolenga obebiselanga musala eboye na boye ekomi problème na ye sikoyo biso nyonso nanga moko pe nazobanga na ye pa zobanga le 21 juillet le 21 juillet non juin juillet eza likambo susu juillet eza ntango ya opposition tozokende ndeko elesiere donc le 20 juin le 21 juin maintenant le 20 juillet tosali audience tozwi en délibéré tozwi dossier le 21 na ba 18h wana nde makambo ye kobeba moninga akimi alobi ate eza président de la république ate eza nani ngai na osa ate président de la république aza motu nga kuna bande question yo kende ba président de la république aza motu yo emoni te kende bazomenace biso baosala biso mabe toza quand même ba responsable abi nanga te abi tobungisa mosala abi te après ntango nayebisi ndenge wana bon ekomaki ba 20h nayebisi bato nyonso basi bakei wana na tribunal bato baza sute etikalaki kaka wana le 21 na butu etikalaki kaka ngai ministère public na juge ya mwasi azobanga kutu ayebi te soki akozonga ndenge nini na ngai premier président ya tikalaki kuna na likolo na bato na ye na garde corps na ye
après biso tokei ntango tokei butu wana nyonso tu aye kobenga nga ba 20 nakendeki na ndako te jour wana mpona kobanga nakendeki na ndako te nakei epai ya camarade na ngai aza mpe collègue na nga nakepa na ye parce que wana oloba eza na bapreuve nakepa na ye ntango mpe premier président azobenga nga naze pa collègue wana azoba na nga tangelanga lisusu nalobaki nini mpona condamnation wana nayebi si ye 36 nabandi kotangele makambo nyonso oyo ndenge eza na jugement après alobi na nga ça va nzoka nde azolekisa yango na télé 50. Ah bon? Oui, parce que le 21 wana télé 50 na butu nzoka balekisaki keno to condamné déjà Moïse. Signature ekoki na te signature za mais Kinshasa ezalaka ndenge wana tomoni même oyo ya Jongo avant ba juge ya Cour suprême babimana bazwi affaire à délibérer avant babima ba prononcer RTNC basi ba beti wana balobi les juges de la cour sont passés outre les exceptions soulevées par les avocats de wana et pas na biso ba médias izaka talaka à longueur d'avance c'est ça même méthode karat et loko bazo dicter yo babi tiaboy zaka ndenge mo pe na Cour suprême ba chef nanga balimbisanga mais na yebi ke méthode ba utiliser ke pananga yango pe ba utiliser ke pana bango et ça même méthode yango wana tozoluka changement ça les même méthode na continuer sikoyo après le 22 sikoyo le 22 na tongo collègue abandi kobenganga oyo aboyaki kosigner abandi benganga lobi te mais ezaka mukuni azotungi batoni ka mukuni azotungise makasi azobenge tangu nyonso tala kaka est-ce que avocat okyo bando benga pona dossier o basolo bakeza dossier infraction à droit commun eza nango ya ezaki nango ndaku bazowela il faut botika na temps pona nino kolinga ba condamner mususu par défaut okolinga te faux olingeza contradictoire comme ça moninga lobby yo po lobby o ya pesi ba pièce na ye o pa pesi ba pièce na ye bongo siko eza nango ya ndako esenga ata mutu ko sabi ba descendre sur terrain boke kotala boke pe na nini na pas conservateur boke ndo vérifier mais nyonso wana te mais na lance de temps kaka bolinga kaka mutu azaka condamné c'est que na sima eloko mususu ezali maintenant et comme il est 22 wana collègue azolo bakaka bazotungise na bitokutana na bureau tango aye na bureau tozosolola na ye na ndenge nini yo lobi okimaki na yo abi mais il faut kobangela famille biso nyonso tozobanga kaka tango tozosolola na ye nazoloba na ye na convaincre ye nabi na ye tala olia ya ba 10 ans de prison wana ya kopase na flagrance ya korevoke biso yo signe no kaka nabandi koyebise wana siko tango nga nazosolola na collègue premier président kuna ye ayebi te procureur général ayebi te ke nazo convaincre muninga pona kobanga ana tosala kaka tosala nini toza na choix te po musala nde papa musande mama yango na tosalaka pona to vivre pe maintenant tomona ka boye naza na collègue na kati ya bureau pona oloba eza ba fait réel pe ba kotuna ba juge ba ko confirmer baye na bureau na mona ka boum ba fungoli bureau nini procureur nani avocat général Mikobi akoti na ba agent parquet baye kusani kokanga collègue oya boye ko signer sikoyo effraction ya droit commun za kabongo baye kokanga ye ba matina yulu kutu baye bakiete ndengo batu nyusu ba juge nyusu ba panika ki bakimi po sikoyo kwa za na bureau na bi collègue atalinga ngala bine kende kaka omona kende kaka mata kaka tanga mati kuna ba bousculer ba faire passer à flagrance on a ce procureur général bazo ebiste ba bengi kutu procureur général de la république kolobane ke ye yo boy na boy après ngas qu'on a tindi message na zapela message jona na bi chef collègue a oti ko signer donc na bi ki sie na liwa na bi ki sa collègue wana na liwa na bi chef a oti ko signer kuta gangeli nga pona nini na ndima ki a signer po il fallait ba ça la flagrance wana kaka ba préparer ba banda ko sambisa ye. Donc selon droit parce que biso toyebi makambo na bino tokendaka tango bobengaka biso obotama wapi ozana bana obota obala nyonso sous réserve bon bino soki eloko mutu amoni que ako violer tes lois ndenge bosalelaka il faut basambisa ya flagrance ou bien il y a une loi la loi prévoit quoi ezaka bongo te
eza normal oboya ko signer po tant o juge aboya ko signer to saka PV ozomona to sali PV comme quoi mutu boye yango pe to sala ki mikolo wana to saki PV tant to prononcer ndenga to sali PV ke collègue tel a signé te to zo kende bo ko kaka makam collègue tel a signé te mais PV wana pe ezalaki PV wana ezalaki que PV ezaki a délibéré te parce que to saka PV a délibéré mais biso sikolo kwa biso pe to zaki na biso to ko santa kite makambo bango basaki biso pe to saki PV oya biso ba juge te ezaki PV salami na greffier to na bina yo siko comment ndenge biso to sali awo parce que yo moni ndenge leki akomi wana ke tel azate na tel boye akanga ki téléphone ba makambo nyonso ndenge na tu ko expliquer. Après siko lang la ebisi ndenge wana bango po collègue singa ke ayisaki ngabi tangu kan la kona na lobby ke asa signé ye pas zo ke de koloba kuna chef j'ai déjà signé ba mosa azo ba ke j'ai déjà signé pona ko banga na ba moko procureur général abengi procureur général de la République ko ebise ke non collègue a oti ko signé po bango pe ba panikaki est-ce que vous comprenez ezali kampo ya panique ezali comme présidence de la République. Oui. J'ai déjà signé. Ezala premier président azaki olenga. Ezala procureur général azolenga. Parce que ezaki likama président de la République atabino moko. Dossier nae. Dossier ya kamku nani ya Kalev. Yo ogotelema bras droit à chef de l'État. Non mais madame Nalingina naïba. Dossier ezaki à chef de l'État ndenge nini, ezaki a Kalev ndenge nini alors que dossier zalaki Moïse Katumbi contre Stupis makambwanda yango même moi na mboka Lambert Menda lobi bakende ko négocier na Stupis oyo aibanda kuna ye comme ça ceux qui bayokani akoki ko mizongela na ye donc comme ya chef de l'état ndenge nini et comme ya Kalev ndenge nini ezaka ko kosela batu makambo to ndeni te ezaka ko kosela batu makambo te dossier e comme ya chef de l'état ndenge nini dossier yango ezaki ya Kalev po Kalev yemo ko azaki ko benga Bantoni alobi azoke na présidence. Eza dossier sensible, eza dossier à présidence. Yé moko premier président alobi, chef de l'État za na Lubumbashi azolanda dossier. Ozoyoka dossier na ye azolanda ngo. Tango akuta zuipsona collègue abi eza dossier chef de l'État. Bokoya ko ba problème. Est-ce que ozoyoka eza dossier dossier wana elongo ki dossier stupide et comment ki dossier na bango. Non mais dossier na bango madame omoni bato bazolanda biso na lingi pe bakoka ko comprendre réellement parce que ngana lingi kokwe peut-être na c'était parce que bato ezala na Congo ezala wapi bato bazolo bakake mwasi wana bakimisie Moïse apesier bapesio comme 10 millions c'est ce qui Moïse Pelard trop ndenge azosomba bato tozo comprendre te apesio ceux qui 10 millions de dollars ceux qui 1 milliard ceux qui ngana habité ngana zaki na yote nda kimisio pour que obanda biloba loba ceux qui Joseph Kabila alingaki a créé les Moïse incompréhension to problème balingaki balandela ye même na gestion ya Katanga oyo baloba ke il a seigneur blanc ayibaki balingaki basala ta audit bakangela ye kuna boni ya kokoma na likambu ya lupango ya Stupis ya komisa ngo likambu na ye siko nga pena ngotu na boni ye Kalev azako benga ozomona Kalev azobenga parce que za dossier na ye est-ce que abenga kayo oyoka kasango yake azali ko benga Paulin Ilunga te abenga yo penza ye moko pe mungongo na ye na sololi na ye abengi alobini Kalev dango abenga kingana mpona dossier na ye wana abenga eza dossier na ngai tout ça eza dossier esengeli kotala ngo malamu ozomona après tout rami balé oyoka siko ya oui mais alobi bien alobi eza dossier faut kotala ngo malamu alobi te ke o condamné mutu kotala ngo malamu eza kotala au regard de la loi je pense kasi kotala ngo malamu eza dossier na ye eza dossier ya présidence eza dossier sensible eza boy gas ko nazo kene na yo po Hollanda ndenge premier président ndenge se comportaki eza dossier na ye ba injonction na bango ebimi ebongi ko zonga délibéré ko condamné wana tango ya ko condamné e komi sikoyo e uti na monoko ya premier président ya on nazo ba bien bat bayoka na ko za les dossier na yo bidon telanga dossier oyo salelanga dossier oyo eza dossier sensible et tout les dossiers à chef de l'État ça veut dire qu'il faut avoir raison
sikoyo il fallait kotikela biso pe totala ngo ndenge nini tokoki kotala ndenge moto ayaka no dossier na nga atayelanga nano ta ndenge okotala sikoyo loi elobi nini mpo oyeba kopesa soit ye raison soit kopesa ete mais biso tozalaki na ntango wana te ya kotala mpo toyeba kopesa soit nani stupide raison ou bien soit kokondane Moïse tozwaki ntango wana te parce que nyonso tu eutaki epai ya bango epai ya bamenace ya bakaleve wana ozomona menace na bango menace ya nani ya Ilunga Tanda menace ya Batonie Kamukuni nde sikoyo tango ekomi le 22 tango nga nayebisi ye mon collègue asasi bo sikoyo soki ezalaki dossier kaka normal mpona nini na badossier normal base comportaka bongo te koya kokozwa collègue kolinga kolekisa ye na flagrance mpona nini soki ezalaki dossier mpena normal kaka ndenge ezalaka mikolo nyonso osaka badossier bana nakomani na Lubumbashi ata mokolo moko te base comportaki bongo. D'abord osali combien de temps na Lubumbashi? Nakomaki na mois de mars. Ouais, liboso zaki wapi? Nazaki na tribunal ya grande instance à Gombe. Ouais, na Kinshasa. Oui, na Kinshasa. Dès tant que banomenga chef de l'État nomenga na ordonnance présidentielle comme présidente à tribunal de paix na le 1er mars. Dès tant que nga na kesiko na Lubumbashi. Ba dossier na kutaki na sisaki yango ezaki na problème te. Kaka dossier o tango yende komi problème. Jamais nani premier président a se comportant nenga se comporta ki na dossier oyo. Dès comme senga ke nga na ko dénoncer na wa liboso te na ko dénoncer siko tango na opposition a se comporter quand même chose nenga saki wana de la même façon. Il y a liboso avec tout ce qu'il y a eu, bon condamné Moïse à 36 mois. Oui. Oui. Yami balé sikoyo et sali que oya koloba sikoyo il est ka kindeni. Tant de condamné on a zo kende. Tant que collègue azongi pona sisi na te. Esengeli na loba makam ndenge po ba comprendre que ndenge ozo mitungisa est-ce que zaki dossier chef de l'état pour ça dossier stopis eza dossier boy chef de l'état ko sani na kati ye moko loba que eza dossier chef de l'état. Pona ni na kata ki audience aye sanga que non il est en train de suivre ça de près effectivement chef de l'état zaki na Lubumbashi. Azaki na Lubumbashi azolanda dossier yana. Azolanda on a but nini na intérêt nini ye. Non madame. Pour un chef de l'état là de la likambo même ceux qui azana poto akolanda il faut kitaka na Lubumbashi. D'ailleurs est-ce que audience angwe zalaka télévisé en direct ezaki en direct te ya koti kolanda ka na téléphone même ceux qui azana wapi akolanda na ye. Technologie ici est avancée. Tant que yemo quoi a benginga premier président ko suspendre audience ko yebisanga que chef azaza ko lobanga attention chef de l'état zali dossier wana bozwango dossier wana bosalango boy ezaki natina ozomona nde siko tango yo moninga na sauver ndengwana balobi ki asa signé après premier président benginga lisusu abenginga akeko sala nini akeko simuler siko abengi ye tozaki wana pena collègue toza wana pena na procureur général abandolo boyebi te tango azolo bana procureur général zana na oyebi tango ayambaki biso procureur général ayambi biso ayambinga procureur général na ye na ministère public abandi koloba ke boyebi te oyo esalami wana soki bosaka ngo lelelo nayebi te so vi na bino eza ndenge nini de lelo penza donc vi na bino de bosaka na prison prison si condamné pour avoir fait quoi? C'est ça. Alobaki yango penza bongo. Après tango abangisi biso bongo collègue amina sina signé chef après procureur général yake ya bengi lisusu eloko asaki wana ya grave za nini lisusu azui akomi ko auditionner collègue ye premier président avant de tuna est-ce que vraiment wana nga nazokoma wana ye azoloba nga siko nazokoma alobina na avant de tuna avant de tuna siko collègue est-ce que biso to força ki yo est-ce que to força ki yo po o signer ye kuna ote bo forcer nga te kanga mo de signaki wana pe wana ezali pona zolobela ngo po okawu akoki koloba non collègue a signaki écriture na ngai de eza na kati wana écriture na ngam na komaka koloba azo koma azo poser ba question ngana azo koma wana za makambo oyo kuto yeba ekokai ko yeba na te donc yango wana za kaka ba secret za en fait secret ya muzala na kako bimisango te mais nazo la kisa ke place wana azo koma
ngana azokoma ya azotuna est ce que toforce yo otoforce yo boforce ngate oforce ngate place wana ngaka sa nini anga lobaka bonga kwa signé ya tika nango abandi kosala bafotokopie neka ndenge asaka biso tobimi neti collègue oyo lokola likambo oyo eleki chaque fois bokataka makambo na suka babengaka bino mpo batuna bino ke bon est ce que toforce bino mpona kosigné ou bien basalaka yango te ezaka na dossier ya Moïse oyo yango esalami bongo ouais. Après tozongi bon eleki nango tosi tokondane bon sikoyo komi ntango oyo esengeli kokende signifie jugement par Moïse parti oyo abénéficiaki na jugement na estupis aye na certificat d'indigence alobi o te nga naza indigent na kofuta eloko te po ifala futa $30,000 na caisse à l'état parce que abénéficiaki na $1 million ndenge titulaire ya greffe akalkilaki esengelaki afuta bongo aye nango nga nalobi mpona nini total esengeli ata peut-être afuta ata ndambu ka na caisse à l'état eza mbongo akopesa nga te mais akoti ata na caisse à l'état o aza na mbongo te mbamo baapele liso ebandi premier président kuta azalaki nde na lubumbashi te ezalaki mona akendaki après wana ntango tokondane Moïse yake na babunya non na Kindu kuna place oyo chef de l'état akendaka kuna ye mpe abimaki wana ake soki akendeki na Kinshasa kosala nini nayebi te wana nakoki koloba te mponga nayebi te mais akendeki ntango akei abandi kobenga o nde nini nayoki ozoboya nani kopesa ye certificat ordonnance ya nini ya DB pesa ngo po fi bakendo signifier Moïse nani wana ngana lobi na kosala nakomi kotraîner mapie mpona sala bala moko batonyeka mokuni mpe abenginga komi kogangela ngai yo yebi te na cour d'appel na cour suprême kuna babengi na mte ozolinga koyebisa mosala na yo ordonnance wana ifo osigne yango nga lobi bandeko batoni ezaki samedi kapi batoni pasi ba courage ya kobanda obenga nga kogangela ngai mpona dossier dossier openza vraiment nabengi titulaire titulaire Marie nabengi na bitala oza wapi zonga po dossier wana il faut to signer ordonnance wana na zongi pe na bureau na signer ordonnance ADB wana ndenge afuta eloko te atie eloko mote na kese yes to peace afuta eloko mote ye mutaza ba batoni azofuta ba avocat minene azovanda na ba hotel minene mais mbongo ya kofuta pona kokota ta na kese à l'état ezate nyonso ofele basaka bongo nyonso ofele non seulement a bénéficier na jugement ofele à condamnation allez a bénéficier pe na afuta pe l'état te oui peut-être que afuta qui sous réserve afuta sous réserve wapi po soka afuta ke tonga to bango ipala biso sous réserve na yebi ba sous réserve na bango te place afutelaki mais nga na yebi ki afuta eloko te ordonnance wana pe ezali naza nango afuta eloko te et puis place ezolakisa ke na boyaki ezolakisa ke na tiaki partiel bango batika total nazosala baratio tout ça mpona olakisa ke ezalaki ndenge wana te wana eleki sikoyo ekomi ntango ya deuxième jugement na deuxième jugement nani Moïse Katumbi aye na akendeki na appel aye pe na opposition esengelaki eleka pa na biso aye apesi ayebisi biso ke non il faut eleka na septembre na mois de septembre apesi pe annexé ba pièce na ye hôpital docteur nakomaki po akoya kose présenter lokola azalaki condamné par défaut aya koexpliquer kose défendre par rapport à condamnation wana bango siko bakambo ebandi lisusu wana batonyeka mokuni ya bengi nazoya na Lubumbashi est-ce que babengi yo est-ce que babenga banani yango babenganga na banani babenga ote babengi yo mibeko ezali sur la place te komika bapel babengi yo après nga nalobi babengi nga te ote faut tiango le 18 juillet po tozana ba affaire mususu le 18 juillet nde ezala nga le 18 juillet nakeki koyesa premier président te le 18 ye mpe ayebisinga bi tiango ka le 18 po en principe nga lokanza présidente ya tribunal nga muna otiaka badate mpona ba audience le 18 juillet wana naboyi ntango naboyi place wana siko nde premier asilikilinga batoni mpe azo insiste kana le 18 wana ye moko kaleve siko lisusu abengi wana asali ndenge nini atindi leki na mobali asalaka mpe na aner
atanga kombone te ayebi tango na oloba boye moko ami yebi na kipe kotanga kombone asangani eza atindi Eric atindi Eric Kaloz batemwe pe bazali atindi Eric aye koluka ngai Eric asalaka na Lubumbashi bon nga na yebi nanga place asalaka te mazaleki na ye ayebisaki nga azaleki na ye ye mutu ayaki da ye apesanga bokutu carte na ye de visite atindi Eric Kaloz wana asalaka pe na aner téléphone yo ozolinga te kaka nde na oloba ozolinga te ozoluka ba problème olinga otiango na date ya 18 te esi abi chef vraiment ndenge eza boye de 18 techniquement ezala babengi yo moto ase présenter to ase présenter te mais ye Eric alobi bazobenga yo epa abengi ye ntango aye abi batindi nga epa na yo epa ya tel epa ya Kalev atindi nga epa na yo po epa aza koyeba nga te donc esengelaki balakisa ngai ye Eric wana yebai nga te babengi nga nasololi na ye apesi nga telefone abi Kalev aoswana na yo donc ye moko abengi ye moko te ekozala mpe abengaki kaka moto mosusu abengaki Kalev te te Kalev ye moko abenga moto mosusu ndenge nini yoyokaki mpenza vwana ye fwa na ye kasi Kalev ye moko te Kalev ye moko alobi yolingi kotiango le 18 te olingi kotiango le 18 te mpo na nini nga nalobi na ye te na kotala mais le 18 eza mwa mpasi nakoti yango na date mosusu techniquement sikoyo mpo na kotiango le 18 nakokende osignifie eza mwa mpasi na osala il faut osala yango nga abi na osala mais le 18 te nga mpe naboyi likamba le 18 wana abi na le 18 te talobi no osala yango après tokomonana nayebisi leki na ye napesi nazongisi leki na ye nani téléphone leki nazwi carte de visite na ye apesi nga nabengi premier président nayebisi ye Kalev abengi ngai ayebisi ngai ke fo natiango le 18 mais notia le 18 te notiango le 25 juillet abikende osala yango donc nyonso naza kosala naza koyebisa ye premier président nake mpe natiango le 25 juillet ntango natiango le 25 juillet ye premier président asengi ngai nini asengi nga dossier physique nazwi dossier susu napesi ye nazwi dossier napesi ye avant le 25 juillet wana te napesi ye ntango napesi ye dossier azongiseli nga dossier le 22 juillet bolanda malamu le 22 juillet wana azongiseli nga sikoyo dossier na jugement na kati wana susu bakodicte te mais wana sikoyo na jugement eza na kati jugement wana asali yango azongiseli yo dossier le 22 juillet asali tie jugement ya dossier ya audience eleka lundi audience na eleki te mais basi bakondanaki déjà donc audience nano eleki te kasi mpo bato balanda malamu te oui mais même na bamagasin eza na bilamba ya prêt à porter wana ezalaki nango kaka prêt à porter mpo ezalaki vraiment donc jugement déjà établi donc asa rédigé na ye eza kaka alobi donc jugement oyo eza kozwa yango kaka kotia koyebisa bacollègue baexception nyonso bakosouleve bwakabwaka yango eza donné acte kozala bokipe te ka ndenge bosalaki na premier wana na premier tour après bokozwa sikoyo bakozwa bacollègue bakosuspendre audience mpe bakonani bakotanga ka jugement oyo basigne nabi mpona nini le même jour ote soki omoni soki esalami le même jour te Moïse akotinda bato bakidnape bango ngai bato bakokidnape bajuge natuni ye kaka bongo kaka nazokamba abi nanga ndenge wana ngabi chef ezalaka te nga kutu nazolinga na voyage na ngai nayebisi ye nabi nangi na voyage nakende na Kinshasa nazonga dimanche abi nanga te yo kovoyage koleka wapi kuna na aéroport kuna bafoto no eza okoleka ndenge nini bafoto na yo ezali parce que osali nini nga nayebi nasali eloko te ngabi kaka ngai oyo foto na ngai ezala kuna ya nini nazoyebisi kaka ndenge wana abi nanga okoleka te soki okokende il faut okende le 25 après audience ya Moïse soki kosila na 10 heures okende na 11 heures mais yebake ntango okokende Kalev akoyamba yo na Kinshasa siko Kalev yango alingaka yambela nga na Kinshasa mpo na nini soki ezali ka dossier stupisi mutu fala yamba nga mais alobi nanga Kalev akoyamba na Kinshasa
est-ce que ozolanda nde nga alobi oyo ekomi mingi c'est trop hein? C'est trop parce que nga pene bisa ba collègue na bité bino kutu soko tali pe malamu audience bande na retard parce que na bisa ba collègue ba koma no quitter donc bande pa na retard mais na bisa ki collègue ke tala ba couper so ba ordre ndenge ezali bongo ke okosala bosa bokondima te donner acte wana esengeli et donner acte wana esengeli kondimango pona nini nazonga na donner acte pona nini tango okatebe katoto afundaki stopis bayeba tie donner acte na kati ya dossier pona nini tribunal esalaki sur séance ezali na badossier mosusu wana akatebe katoto mibale katebe katoto afundi stopis Moïse Katumbi mpe afundi stopis bato ya stopis banani bato ya stopis batone makamukuni batie donner acte na kati mais donner acte wana tribunal endimaki yango bapesaki ordre balobi bondima yango te mais ya baavocat ya Moïse ezalaki sous réserve oyo sikoyo mosusu wana parce que likambo wana mpe bango bayebi te donc badossier mosusu avant kutu opposition eyaki ya kate bafundaki stopis nani Katumbi mpe afundi stopis mais tango baavocat ya stopis baye na badonner acte batie na kati ya badossier wana tribunal décrétaki sur séance po donner acte eyaki bosiko différence nini ezalaki entre ya Moïse tango bafundi Moïse wana donner acte ekomi na valeur et wana ifo tobwakisa yango et tango ezalaki na valeur te tobwakisa yango mais tango ekomi o wana esengelaki nini et puis eloko mosusu na ngai nabosana nalobaki te oyo ya liboso monsieur ndeko Eliezer na fond mpo nalobaki likambo ya fond te na fond ezalaki dossier oyo edaté de plus de 10 ans donc ezalaki nango déjà prescription ezalaki nango evanda ndenge article 24 ya code pénal congolais lobi donc prescription pene evanda donc eza usage moyen ezalaki susu te ezala na faux donc faux ezalaki soko kosala susu te ezalaki prescrit déjà nani na faux usage de faux nyonso prescription ezalaki esi evandi donc soki tozwaka dossier wana tovandi calmement bajuge bavandi calmement bakokaki jamais kokondamne te po prescription elongolaka peine ozomoyoka elongolaka infraction donc soki kaka tovandaki tokaki lelo nde tozoloba likambo ya condamnation ya Moïse so batikaka biso tosala dossier ndenge kaka tosalaka normalement juge na intime conviction na ye asali tonga tokondamne ye te ntango bango bazolobaka ezalaki dossier politique te bazokosa ezalaki politique jamais tosala dossier sous pression boye sous menace boye baapele ya bakaleve baapele ya babatonnier baapele ya bapremier président baprésidence ya président de la république ata aza esika est ce que babengaka bato nyonso ke non tozalaka na Kinshasa kuna tozalaka tozala kosala badossier président de la république azozala na Kinshasa est ce que baza kobenga biso ke non président de la république aza azolanda dossier effectivement ezalaki na badossier mosusu oyo tosalaki mpe na Kinshasa ezaka oyo te oyo tosalaki bazoa non eza dossier ya présidence bosala yango malamu ntango mpo kosala yango malamu te bajuge mosusu lelo nazoloba juge mosusu aza na Belgique na dossier ya Camere ntango bapesaki bainstruction collègue na biso moko na Gombe wana aza kimaki na ye akima aza na Belgique na dossier ya Camere mibale bazalaki interdit est-ce ozoyoka mpo basaki zela nanu na dossier ya Camere ndenge nini Camere azalaka na dossier moko azalaka kolanda te ozalaki na Wivine ya Wivine oui. Kasi bajuge ya tribunal ya grande instance oyo barandaki décision wana lokola barandaki décision ndenge mibeko nani pouvoir esengaki te bainterdisaki bango te moko akimaka na aza na Belgique awa si avandani na Belgique ya mwasi donc pour dire quoi bon nalingi opesa synthèse aussi lisapongonga na biso te mingi nalingi na synthèse wana oyebisa biso na ndenge nini oyaki kobimela Congo nini esalaki ke oya kobima Congo omona ngo mabe nde nalobi ntango oyo tosali jugement mibale wana apesi jugement wana esengeli population bayoka ezala communauté internationale mpe yeba jugement wana esalamaki na ndenge ya arrêt ntango asali yango azoloba baavis ya ministère public biso na style ya tribunal de paix tolobaka réquisition avis te réquisition ye sikoyo alobi avis
Tant que comme ainsi jugé prononcé le but ainsi arrêté et prononcé. On a la cour d'appel, on a qui jugement mo cause à validité. Et puis oui, tant qu'on gagne sikoyo na moni ndengwa na ngala bi en tout cas à raté. Na sepelité conscience nanga et sali na bitena comme la ministre de la justice. Pour ceux qui na komeli ba chef nanga vous allez étouffer. Na comme la ministre de la justice pour déjà le on a un problème na Kalev na kati wana ba menace wana et sengel na comme la ministre de la justice pour ye na département na ya bandeni na osala te na komela ki ministre de justice mais banda na funda wana tangu na funda ki ndengo na bazwi yango po ye basikonde na komaki ya tangu na fundi bala moko na seka na Lubumbashi batindi ba militaire ba soldé pa na ngai tangu na place na vanda na Kapenda batindi ba militaire po bakendo kanganga bakangi pe chauffeur na ngai siko tango bakangi chauffeur na ngai bazoti na ba militaire ndengo na ngala bana Lubumbashi lisusu dena bakangi chauffeur yo zala ki wapi na zaka Lubumbashi ba mona kyote ba mona ngate na epi na liboso na tango to saki dossier liboso na okima kyote kolala na lala ki pa na ngate wana pe tango na komile zanga tena tana réaction na bango zaki malamu te nde batindi ba militaire bakangi pe chauffeur na nga ba déranger ba collègue ko interroger bango collègue musu da fsenga ba bengi sié donc bango nyoso ba chef na kata bureau ya premier président maso tuna ya aza wapi donc ba bandi ko intimider osomona nde na ndenge na zwaki moyen tango ba compatriote musu ba edenga na zwi moyen ya kokuya ti na komi na France obimeli nzelani te wana na ko te po ba mususu pe ba tala ndenge lelo tozoloba baloba kangi ba avocat kuna o bango de ba faciliter kinga kokima avocat ko faciliter nga kokima comme ta DGM bakangi bango na aner bazana aner na tanga kina na internet bazana aner so ba mususu bakimi ba biso 10 avocats ba mususu bakimi ba mususu bazana lever tout ça wana ba evre ka lève donc mutu na ba circonstance wana okova na ndenge ngai na kimaki na ye mais nazoloba na ko se retrouver jugement oyo nga moko na lobike ba esoke signature nanga ba longolango et ça sous valide est-ce que mutu signataire à jugement ye moko alobi bo longolango et ça sous valide siko nazo kamande nini nazo expliquer nazo ebisa batu nde makambo elekaki mais bazo continuer car rezo la kisa o makambo zo landa wana ezo la kisa ke bazana problème mususu na Moïse Katumbi gala za ngai avocate na été mais nazola kisa au fait ndenge makambo elekaki pona nini ata ministre ata cour constitutionnelle ata conseil supérieur à magistrature ata bango moko bakosa commission te batala nanu bato basaki mbemba premier président nazotanga estangu nyoso bakaka ta otala été kotuna été Kalev wana bakaka ta kotuna été mais baza tranquille mais ngam na dénoncer de naza na problème kofinga nga na télévision kosa makambo belé o ngakutu na sali boy mais nga nazo ba vérité na lingi makambo changer ozolo ba vérité to mbongo mtuzolo bisayo parce que version wana yake ba pesiolar ozu ki pelekese obandi ko lo babiloko moko ezoko kanate mais mbongo ndeko les mbongo ko bisanga ndeni makambo nazolo beza vrai eza pe vérifiable ce que ezaki neti eza lokuta wana eza mbongo ndesolo bisanga nako nazaki kozela soki navanda kinyeti naozela na bita mususu ministre ya justice ako réagir eloko te ta mususu conseil supérieur à magistrature ako réagir eloko te bango nyonso bazobanga tosalaka kaka sous pression makambo nazoloba bato mususu mpe bazovivre yango tala makambo ezoleka mpona Frank Diongo yokanisi na normal kaka boye bakoki na moto aza malade na moto nini bakoki kosambisa ya mbangu bongo donc makambo wana nyonso tu soki régime esengeli ezalaka ingérence wana ba injonction wana ba pression wana ezosala na justice eza bien te justice il faut ezala indépendante indépendance ya ba juge eza te nde yango nazodéplorer nakoloba mpe nakolemba te esengeli état de droit esengaka ke justice eza malamu eza socle ya mboka justice soki justice eza malamu te makambo nyonso ekomarche mpe malamu te yango wana nga nazoloba mpo na nini batala nano dossier yango soki ya solo nazokosa ou bien soki ya solo nazoloba ya solo batala baexamine yango kaka bongo te baexamine likambo ya Moïse Katumbi dossier ezaki monté de toutes pièces
yes na Kinshasa komona Kalev pona nini Kalev azali koloba na komona ye pona nini kopromotre nga makambo ebele soki ezalaki bongo te soki esengelaki stupiste na bato osala badémarche wana mais au contraire ezalaki stupiste te mais ezalaki Kalev na monoko ya premier président eza dossier ya présidence ye ayebi soki lelo aza vraiment la conscience premier président ya cour d'appel à Lubumbashi lelo vraiment nga nazoloba na émission na micro ya ndeko Eliezer nasengi na premier président Ilunga Tanda aza na conscience aloba vérité aloba pena vérité po likambo yenda montango na batu na ye ya présidence na bakalev nyonso na babatoni kamukuni alekaki kuna zoloba makambo oyo kutu eza na nzela te tango na moi pe ba musu bazoloba bayebi ata makambo elekaki te mi bazoloba kaka il faut kosala ke mboka na biso ezonga malamu mboka na biso eza malamu te. Merci beaucoup. Mutu nyonso to na nina baksa mke kaka mutu nyonso na niveau na eza appel na ostenga mutu nyonso na niveau na ye esengela banda o dénoncer atwa courage ko dénoncer nenga na dénoncer ki mbongo ndezo lobisanga te soki bakoti na mozindo bakomona ke makambo na olo beza solo po lelo atiki ba juge sous écoute bakoma na kobanga même kobenganga pona nini soki ezali na ka normal dossier normal ba juge nanga ba obongo kobenganga pourquoi po baza traumatisé. Merci beaucoup madame. Merci aussi Bandeko Balandi na bandi tokobakisa peut-être moi minute muke kaka na mwana mboka Paul Sapu a koka kopesa biso moi synthèse parce que yende mutu azali ko encadrer madame Ramazani Wazuri Chantal o azala ki azaya ye moko alobi azaya président ya tribunal de paix ya Kinshasa. Il y a Lubumbashi. Il y a Lubumbashi plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà. Et Zandengo na bandeko na simanango tomeka ko pesa mo eloko moko. Mais baba wakatanga Gabriel Kyungwa kumwanza na micro na biso atokomi wapi alobaki ndakuka moko ya stupis oyo nde bakondanela muyambo. Yango yekozonga lisusu ya Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Nanani mbote mwana mboka Paul Sapu voilà tokutani kolebele bino bali banda biso tozaka na mboka bakoko wana moi liloba muke par rapport ya témoignage auto tikozwa ya maman Ramazani témoignage monene mais nalingaki vraiment que tango kozonga mboka ouais émission oyo eleka ezala sous réserve te ezala sous réserve te oui. Soki ngai nazalaka na temps na kokai kolobela makambo ya droit de l'homme makasi ouais na ba makambo ba sanction na biloko ezotozo yoka ouais dernièrement bato balingi babima na bosotongo ya RDC ba misusu les faucons comme on les dit ouais. Baza koleka kwambrier ouais mais ba o nyonso baleki to enregistrer bango on a compris que ce sont des faucons bakozala sanctionner les sanctions cibles na ba réseau na bango batia na poto en Amérique to sito yebiango très bien nous allons taper très fort sanctions ciblées na ba réseau wana partout même en Afrique na ba sanction auto simbi ba sanction judiciaire na lobela kalikambo yo tout le temps biso mutu bakolo ba sanction biso awa ba défenseur des droits de l'homme toko taper encore très très fort ba sanction judiciaire et kolanda ba o nyonso bazana procès par exemple John Numbi procès ya Chebeya bazana etc. à cause à la frapper très fort et si ka kende en Afrique du Sud akutana ki na bato mususu o balingi ba somba baya kosala musala mabe na Congo toyebi lokola salaki aiko récupérer Gédéon pour basala misala mabe toyebi donc c'est fini cette histoire oyo ya koloba que la RDC ezali Burundi te ezali Rwanda te ezali non mbalo RDC ezali loko moto tozotalela tozolandela ba intérêt oyo bazoluka wana chaque jour bazobakisa ba dossier na bango ma oyo mama uti koloba mais eza biloko moko tolobaka tout le temps
de Eliezer. Il n'y a pas de justice indépendante. Oh, yekoki koloba bosembo po vie ezala régler na ba moi conflit na ndenge état moderne. To lobela kango, mais eloko moko bato bazo bosana. Et comme pire boye pona nini, pona individu moko. Néhémie Mouilania, qui est le directeur, je crois, de cabinet, il y a Joseph Kabila. Mais maître Néhémie Mouilani, Naba, maître Nkoulou, voilà les gens qu'il faut sanctionner, arrêter. Ba commission de justice na biso na C. Na ba organe nyoso na boyokaki. Au premier président Yacour d'appel au Lubumbashi, ezala procureur, ezala. Mais bazaba tout moko Néhémie Mouilani a placé bango na ba organe les plus importants. Il y a justice na biso pour banyonga, les opposants, les journalistes indépendants, les défenseurs des droits de l'homme. Mouilani toyebi makambo asali amabe, voilà pourquoi azali na liste, il y a sanctions ciblées. Moi na mobali wana mabe yende mutu azali ko manipuler ba biloko nyonso ye salami oyo ba jugement préécrit. C'est la présidence qui dicte tout ça. Oui, voilà bato yo baza ko bossa na bango. Dana lina profiter na tuna yo tuna moko. Bino pe bazo funda bino ke boza ba traître musala na bino ko funda ko teka mboka na bino libanda boza na sentiment patriotique te musala na bino boza bato ya service ya renseignement ya ba mindele pona ko teka bande ko na bino nde musala na bino nde yango Eliezer na yebadi mingi matata ponyo tango azoki poso wana babomi Chebeya alobaka qui est Chebeya un illustre inconnu. Mais voyez baki après les lots ce ngana kota na évité. C'est pour te dire que tozali ba traître te to lingi bolamu ya mboka na biso ezala na rai par rapport ya ba état mususu esika droit de l'homme est respecté, justice ezosala ba institution ezosala po mboka kende liboso to ça ba traître te. Ngai na zwaka téléphone na bengi kalève voilà plainte boy na boy ekwe na mesa na biso ya ba droit de l'homme bazongi selinga biloko wana pona nini mutu boy okangi ye bano yo bozo kanga tout le temps ko torturer. Oh voilà na sepela katango benga kangai on va voir et il ne fait rien. Par contre aza ko torturer mais ba sanction na bino oui ba sanction na bino par exemple ouais Néhémie Mouilani va enlever Christopher Ngoyi Mutamba. 3 minutes après, je suis au courant. Na bengaka Néhémie Mouilani. Si un seul cheveu y a Christopher Ngoyi Kwei, s'il vous plaît, Binona Bisso, Tokoyo Kanate, il a balbutié. Il a balbutié. Oh, avocat, il y a bien des choses comme ça. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, Batouana, si nous sommes des traîtres, pourquoi moi, Paul, je prends mon téléphone, nazo benga kanyama, nazo ibse, yo kozala sanctionné. Tala biloko salibo inabo, yo kalev. Le premier, c'est ba dossier ezali belé dans mes sanangay, mon frère. Il y a RDC. Donc, voilà. Ils ont tué Chebeya, assassiné Chebeya, des mèches en contact complice avec le monde occidental. Est-ce que tango ba pesa ki bino moi po wana na communauté internationale ba yebisa ki yo bando boma batu, o bando assassiné batu. Wana na talipe ba dossier ya nini économique te. Ba fraude, ba koyiba, ko détourner. Non, ça c'est le droit civil et politique qui ne demande que la volonté pour dignité ya moto ezala respecter bo moto ezala. Mais bino vous vous donnez les kilos d'assassiner, de tuer bah les rapports sont noirs, les fosses communes à gauche à droite, biloko esalami les 19 oyo. Oui mais les places na lingana tuna yo. Impact siko ya ba sanction ngo
ezanini parce que Kende kotuna. manifestation na Kinshasa. Si lelo eza autorisé te. Sauf il y a majorité. Tout à fait. Il y a opposition et la sous réserve. Tout à fait. Biso ba tutozolo ba oyo. Ba victime ya bazwa ka ba matériel ndenge balingi, ce que lingi lo ba boyemba de toutes les façons il est contre le régime biloko modèle one. Ba sanction weza un impact nini na Congo parce que tozomona te po il faut na signaler yo une chose. Je me rappelle le 19 tangu tobimi bato bazo benga ngande ko Eliezer Monisco ngo alobaki ke ye mutu ako protéger biso zo ça lelo côté ba jeune ba lingaji kutu batumba mutu ya Monisco kana lobina bango bala terre il ne faut pas bosala eloko wana ekopesa malamu te bon ba sanction ngo tokomika kanenge tozomona ka lokola communauté internationale bato bakokufa ya kozuka kana ko condamner nous condamnons ce qui s'est passé bon sanction ngo ça n'impacte ni OK sanction wana ezolakisa que t'as la véritable face à régime. Ezali régime moko dictatorial, meurtrier. Ezopesa image moko ya bien te. Les RDC, classe dirigeante na bango, ezali mis sur le banc. Il y a bateau, il y a bakoki ko touche, ba intouchable en quelque sorte. Ba komi ko lela. Donc quand un pays est sanctionné, ezali image moko ya bien te. Mais encore une fois, le peuple doit se tirer, se sauver, se tirer. Il faut peuple à tellement, etc. Mais ceux qui vont sanctionner le pays, ils sont des victimes, non? Mais oui, mais écoutez, à un moment donné, mieux vaut que le peuple yemoko à tellement à bengana batouana. Ça se fait, ça peut se faire. Dites-moi les lots. Mboka nini okoko pesa exemple que mipa ya bayeko libérer totalement mboka wana non. Prenons l'exemple le plus proche au ya Burkina Faso. Peuple arobaki non, voilà, totelemi, to bousculer, to sali révolution na biso, ba président mususu ya mboka mususu balingi baya. Peuple arobaki non. Macky Sall ilingaki aya pour traiter dossier wana na ndenge ya UA et consort. Organisme africain, peuple à lobby, non. Aujourd'hui, ils font un pas. Notre peuple, il faut assaler l'okwana. Mais ce qui est OK, quand on a pas, on va sanctionner. Na kanisi okoyoka que dans leur intime conviction, bazolela. Puisque nous allons couper même par réseau na bangwana, bang bango bazalia wana poto. Bazalia en Amérique un peu partout. Les sanctions, si vous prenez l'individu seul, il est foutu. Voilà pourquoi sanction wana, c'est un signal qui veut dire que Bamikonzi Basali, Mabé, il faut la punir. Mais la sanction judiciaire, wana tokozongela, yango ano moni bakangeli yango, il s'enabre. Il y a des dossiers sensibles, imprescriptibles. Tokolandela, batouana, même ceux qui bakomi kotambola na mwanzete. Voilà sanction pour nous, défenseurs des droits de l'homme. Et ça quelque chose ça qu'on contribuer pour et faire reculer mon moqué impunité na injustice aux autres manamboka na biso. Au bout accord sous réserve, il peut kozonga Congo. Eh bien, na koki kozonga sous réserve, réserve wana ezali to neutraliser nan bato yo nyonso ba faucon oyo. Ba mibimisi manzaka, ba simbi touche, etc. Donc sous réserve, il y a bateau na bazala sanctionné comme il se doit na kozonga mboka. Merci beaucoup. Merci aussi bandeko balandi to soki si awa lelo to yaka boye soki likambo ezali to lukaka yango musala na biso ezali ya kotuna mituna ndenge totuni wana yoko lekisa tante ya koloba ya kendaka yende asalaka soki ndenge nini eza mutuna ndenge na kendaka bwende ndenge na kendaka chikapa ndenge nazalaki na mwana ditu ndenge nazalaki na kabinda ndenge nazalaki na kanyaruchinya ndenge nazalaki na kanyabayonga boyende na salaka soki na ye na mboka et qu'il y a une information qui concerne mon pays, laissez-moi la liberté ya kotuna mituna oyo ngai. Mais loko na koloba mboka na biso oyo ekobonga ka soki ba congolais bozi conscience ezala justice
etika ko servir ba individu parce que ba individu ba lekaka ezala la police ou l'armée ezala nini etika ko servir ba individu et servir la république mais loko moko na lobaka tomona tata moko aleka na télévision lobake tata wana azalaki komela makila alors que ye mutu achaka ye na mapata ngongango yango sous réserve tokutani. Merci Narish Tempête comme d'habitude tozana poto système à musala lisu likolo ya misu mibali nini ekoya sima biso toyebi te mais Kinshasa le 10 na aéroport. Merci.